Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission. En tout cas, je parlais de Bellevue, mais je ne peux pas coller à maman Bellevue sans pour autant penser à maman Ursule, à maman Odinana. Pourquoi Basi Omisato, aujourd'hui, Bazali sujet, il y a des insultes, Bazali sujet, il y a qu'au dénigrer, Bazali sujet, il y a humiliation dans la place publique, pendant que Bazoko Sala Moussala o Ezo comme on en a mis sur même moi na o asentaki daili asentaki nani comment il s'appelle d'Acosta asentaka daili to pa epa benga na milo na gesho c'est o benga biso po na biso o po na sonde po na ndeni Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobwakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre. Parce que jusque là to suki kaka na classe te donc to yeka ko rappeler na biso to za toujours kana besoin lisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na to za na ba avocat to za na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na yo nanga toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbeto kolia chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, des maires officiels, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, bonjour, soyez le bienvenu. Frère Tadi Ngala Panaye Lisusu, na émission au le code de bonne conduite, boyebi déjà sur moni décor oyo. Elinga Kolwa était je suis avec madame Demer, l'attachée de presse de Konabiso o asala ka ba analyse ya kitoko mokolo mwalelo to koluka moyeto sola na ye Demer a manka ki batu temps ebele ngai pe na manqué batu temps ebele dio oyo et ça limité ndenge pe dio ya ngana mama Sarah ezo manqué batu ebele c'est parce que maman Sarah azali na ngamu ya États-Unis je pense lelo ou lobby déjà maman Sarah kozala na Kinshasa to komona to ça il a bino mosala na ndenge elongo bani il y avait une série et les cas qui n'a Bellevue Télévision, na comme il y a éducation. Beaucoup de personnes, excusez, beaucoup de personnes, qui a ce que tout partager connaissance, savoir ensemble avec Bango pour na étaler éducation. Tous ceux qui t'ont y a décortiquer film en até, tous ceux qui t'ont y a lobela film en até vu responsabilité na ta auto zala ki nango. Vous tous là, vous êtes informés qu'on était éprouvés, on avait perdu vraiment Mutumoko ya munene pour nabiso vraiment azaki vraiment munene également aussi film nabino représentant mais aujourd'hui tolobito zonga sima poto yeb sabino était ata ba film ya Bellevue et Sili mais ba supprima kango te na kata chaîne ezala kaka na kata chaîne allez suivre ça et vous ne serez pas dessus yango mokolo mwalelo moi avec madame Demer to koluka to décortiquer encore une fois film yana et pourquoi éducation. Maman Bellevue, est-ce que c'était important Nathan à comme le film il y a éducation à longue na éducation aillé à comme le film représentant à longue na représentant bala moko aillé na surprise
qu'est-ce que cette dame a besoin à Abisso. Bani Walandi a émission, oh, il y a plus de choses à lire derrière la caméra. Azo réaliser, supporter la santé n'est pas bonne, mais je suis obligé de vous servir parce que ce qui n'a salité en tout cas non liaté. Prenons l'extrait de notre série éducation et puis on se retrouve tout justement après la côte de la bino maman des mères. Merci. Bamakanga kopesa conseil. Tosala ka eno mo. Na oya bali. Na oya maka. Soto bito za journée mo mana flet titi tongo ti butu. Tosala ka obino tosala pe besoin ba ko mo misela ngaite. Oyoki. Beza besoin ba bote. Mais loba na moi sino mutazolo balanga. Yé muta déplacer nga ba mo. Ngaza muninga na ye. Ngaza muninga Belleville. Maman t'as pour respect. Na muninga Belleville. Tanga yoko respect. Respect à la réciproque. Au pessinga na piesio. Au pienga te non piaute. Maman na paso di bina ba. Na mulungu respect. C'est quoi Tony, on est là moi sinon solo baka. Tu cries chez moi. C'est ma maison. Moi sinon to manquer nga yo solo bana. Crier chez moi. C'est quoi ça madame? On va dire qu'on finga biso. Oh, yo nga sima na kis. Yango no tondisi famille à moi sino baza awanjo keza nango lupangu na bango batie na locataire. Zambe papa na mama balamuka papa bolamuka boze wepi mutu soka kufika ayi obenganga ministre mo mutabenginga mobena yo za mutalikolo yo so na ba ministre député ku tuté nga mangota mwana voiture na bise non nga voiture te parce que plein to fandaka mutu ka moela la wana ezate ebi plus to ando foot là garçon tout monde a gagné mon conseil. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comprenez, peut-être moi voix beaucoup quand au moins des mots mais vous supportez en tout cas. Demain, bonjour. Bonjour Tazingalapa, bonjour Nabandeko ya Top Média, demeure officielle, bino bato bolanda biso partout en tout cas dans le monde. Mbote na bino, to banza ke boza malamu, biso nzamba osaka ngolo. Voilà, la semaine et c'est là qui ndengeni o est-ce bandi boni. Semaine c'est passé qui quand c'est passé hein, moi ma santé bouger moi mouké. Excusez côté dans ngambu ya famille Libota, dans ngambu ya Bellevue TV, ndeko na biso anyo Dembo. Abalaki et les cas qui kitoko makasi tozalaki kuna na mokolo ya samedi. Oui. Et puis également copine nga Maïfoula Sandra pa balaki samedi, le même samedi dans la banane on a fait à Sandrine. Et puis après na Kimi Mbangu na fête ya Agno. En tout cas heureux mariage na Sandra et papa na biso beau-frère na biso Mike. En tout cas to sopé no ba fleur rebelle. Très bien. Et puis par la même occasion samedi pendant que biso tozai que Hollande ya bandeko yo a décidé de s'unir bandeko tadi bozai na ngamba matango et quoi ki biso ndeko atika ki biso. Donc week-end elika ka ndenge leki basu babeli basusu no hôpital basusu na morgue basusu na kolelama basusu na kokundama basusu pe ba obala. En tout cas biso toza bon moïza ngolo nzambe. Très bien. Voilà, mais aujourd'hui s'il faut que ça la moins différence moko boye dans ce que nous faisons, la place de l'éducation est allée nini dans une société. L'éducation est occupée place ebele. Très bien. C'est l'éducation qui nous permet de vivre en société, c'est l'éducation qui nous permet de retransmettre ma valeur na bana. Éducation peut ça m'a partout. Très bien. Na musala, na église, na ndako, na école. L'éducation à un niveau nyonso. Très bien. Donc éducation est un des salles la société. Et on des donc la société n'est tout vivaka. Très bien. L'éducation n'est pas ça et ça a des possibilités. Tout va bien, tout va bien, tout se comporter na batu, tout va bien, tout za na batu. Donc voilà. Voilà. Avant ton côté vraiment un film Nabiso, j'aimerais qu'on essaie un peu de parler de Bellevue quand on dit. La particularité il y a Bellevue, na ba touche na il y a écriture. Et ça la gagne parce que beaucoup de personnes chantent Bellevue, Poutine, Bellevue écrit Bellevue. Mais la particularité na y na ba texte na y. Et ça la na niveau ni. Ce qui est bien avec Bellevue, c'est que tu as une connotation et que les lamingi
mais à Fongwamara, na écriture naé, Azan a multiples casquettes. C'est vrai qu'Azara na biso pe na côté mélancolie, Azara so côté mawa, a pe na côté enseignement et éducation, ça fait mozo côté à biso côté wana. Très bien. Tout est cause en attend de la fin, spiritualité. Très bien. Toza qui pe na toza c'est qu'on a minute honnête boy, na les représentants. Les représentants ils ont fait partie de la société. La société. Ils ont fait ça. C'est-à-dire, l'écriture n'est pas bloquée si comme on dit. En fonction de la situation, en fonction de l'histoire. Aujourd'hui, sous les solos, il y a Manjabu. Manjabu comédie. À l'époque, Manjabu talent et bandaki. C'est-à-dire, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui se passe dans la société, elle voit, on s'inspire de ça. Et crée quelque chose, c'est vrai qu'il y a une sens à comédie, mais c'était une façon aussi de retransmettre paix, message moko X ou Y, donc c'est comme ça qu'elle est. Mais comment vous pouvez analyser Bellevue beaucoup plus dans la scène dans la Catro, de l'autre côté il y a Kolela moi mingi moi Misu moi Waebele, mais dans ces textes à Panzanaka Kei partout et ça les marque comment? Parce que déjà, en siècle, il y a Bellevue, ko batunyo so balobaka à se sentir à l'aise et ça nangambu yamawa. Mais au monde on a ba film naie atie ba émotion, ba sentiment, makamwe belé na kat. C'est dit à quoi? Bah après le fait que Aza personnage est wana. Très bien. Et qu'on empêcher en tant que scénariste à s'évader dans la réflexion parce qu'à vivre dans la société à mon bateau azarana bateau et tout ça les talents na eza dans nzamba pesa ezelo nzamba tena katine ana capacité na kat écriture na et on paie sa personnage moko forme c'est-à-dire à pesa comme un véritable potier à pesa on penza forme o ya lingeli scénario na ezala. Donc, au-delà de la timidité, ça va bien un personnage, mais quand même, Nzamba a cette capacité, il y a aussi un personnage à Maboma, un personnage à l'Oyenge. Donc, ils ont encore une compétence. Voilà. Peut-être très bien. Mais voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. C'est la toute première fois que je viens ici. Et Zalimba Liboso n'a tourné dans plateau. Nous avons pété à un plateau. Donc, et Batama, Babomba Kango. En tout cas, félicitations à vous. En tout cas, vous avez vraiment osé. C'est pas donné à tout le monde. Mais nous demandons nos partenaires. Campagne Yango, Bino Baebolinga Moussala Malam. En tout cas, ici, vous serez tellement très à l'aise. Message Nabino et qu'on passe dans Ndenge et Longo Bani. Avec des beaux cadres comme ça, avec des têtes bien faites comme ça. Le col à Bev, le col à Mombaya. Le col la des mers, en tout cas, beaucoup de la mélanger Nakati salité par rapport à Mambo et Belé. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que Bellevue est mieux entourée, Lélo? Mieux entourée par rapport à qui? Par rapport à par rapport à Vinae et à Lobby, oui. Après, il faut dire que Bellevue s'est séparée de beaucoup de personnes. Elle a gardé un nombre très réduit autour d'elle. Mais il est difficile de savoir avec qui Bellevue est réellement. Très bien. Parce que à cause de ça, mais mon temps est sous proche naïté, mais mon temps est habité quand sous proche naïté. Ok. Donc à tika la peine a très peu de personnes aux côtés d'elle. Donc pour y aller, cause toujours dans quatre cercle naï, et ça est difficile à déceler. Na batum suba sur la bien matché moins distance. Moins distance. Et na batum suba sur la bien mais à tiens bien barrière. Barrière. Donc ils ont niveau par niveau, mais très bien. Équipe managériale, il y a Lélo, non moins quelques personnes, quelques têtes au Batical autour, jusque-là ça va. Voilà, mais des merci aujourd'hui. Babalobi, ça la comparaison entre Bellevue. Entre Bellevue, le travail de Bellevue, au Azo Sala Lélo, na Odon Kasala Kilobi. Comparaison, Ezali, quand la même personne. Travail professionnel. Oui. Professionnellement parlant, elle évolue très bien. Okay. De ce côté-là, on a rien à dire. Elle évolue très bien. Ce qui est avantageux, c'est qu'elle ne s'est pas laissée emporter par les critiques, les polémiques, les histoires où nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est ça qui a emporté dans notre. Elle est restée focus sur son travail et l'évolution, vraiment, ne peut que nous faire plaisir. Tout au moins que le film continue au Talama et que la communauté, la famille, va comprendre que
il faut aussi la concentrer dans ma film na biso. Très bien. Il y a un des vendre artistes et non sur des polémiques. Mais également tu vas inviter bango bien évidemment ba qui ne consommer ba film. Il y a Candy Star aussi. Na Bellevue TV et surtout na Candy Star en tout cas oui. Bébé na biso photo matissa. Très bien. On dit Baptiste Koto et Baptiste à Candy Star to zoate. Et Obimisi suspense. Élément Candy Star to zoate. Très bien. On a peine à dire non casté biso te to ça peut couper na film na Candy Star. To tourner na biso. Where is the problem? DG. Ce qui ADG, ce qui dit pro, where is problem? Aujourd'hui, qu'est-ce que la société congolaise est cause à la fière de la belle vie? En quoi la jeunesse cause à la fière de la belle vie? Cause à la fière parce qu'à Zélita, ça 50 ans avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Très bien. Tout jeune a créé une entreprise, Béla Production, des entreprises, et Beauté Lévi entreprise, on sous espace Bellevue TV, Candy Star, n'a pas besoin de l'inga autant à te pour le son, tu as vu qu'il y a et qu'on les problèmes. Donc voilà, aujourd'hui elle est indépendante financièrement. Mobile il est biso basi mobile il est lingara akuta moi si moko pas indépendante. L'homme te respecte à cause de ton indépendance. C'est-à-dire mobile il tango yo kabilo 1000. Au kabilo 1000 mo 1000 ba ya mukiete pour simba déjà 10 000. Simba déjà 20 000. Très bien. Les hommes respectent beaucoup et les hommes ont beaucoup peur des femmes indépendantes. So mobile est dit que attends, mon sur YouTube, attends, à 500. Mais son mobile dit que tu as la capacité de travailler et qu'à la fin du mois, tu peux générer, grâce à mon salaire, quelque chose et son vélo perruque et foutre le transport et son vélo moi t-shirt. Mon mobile est respecté. C'est-à-dire, mon mobile est sur le bobo et ça la pour aux acquis mendiantes et ça pose un problème de couple. Très bien. Et un peu en valeur. Et mon mobile, tant on a dit que son mobile est aussi 1000. Tant on a linga kabelo, o kabo pas la hauteur pe ya ba revenu na. Ya ba revenu. C'est-à-dire on t'a le quoi si madame bon, na pc déjà tamabou, na sapé déjà tamabou, a respecter op et puis surtout yo pe ne ozo pe sa musala na o valeur. Très bien. Moni belle vue, mon bal ne soit bengi, ah ma chérie, c'est-à-dire que toi qui restaurant Lélo. Très bien. Non, tu planifies. Pourquoi on le planifier? Parce que Lélo a cause à Bellevue à pied élevé pour n'avoir qu'un restaurant. Ah oui. Avec Lélo Bellevue a cause à un restaurant et à salle inventaire. Avec Lélo Bellevue a cause à un tournage quelque part. Très bien. À produire un film, et puis à lundi ça va film en production. Lélo Bellevue a cause à un cast. Pour il peut pas caster qui n'a film à battre. À quel pas tourner, bah foutre peu salaire. Très bien. Il peut pas foutre à cahier. Ah oui. Na benga pe na film aka jouer et tu dis nana benga ke na suka pe coupage apakoli pe c'est-à-dire mobile à cause à pied élevé mobile il faut pas planifier est-ce que week-end vous êtes disponible il peut na mobile ba comme on a dans plein de temps et tout ça c'est ça. Très bien. Voilà, il y a Pichou. Alors jeunesse il faut beau à la fière na mon tour la belle vue aza modèle aza exemple. Moussa ne sozo sala yo ko négliger té zo on a valeur zo on a considération ataka ko kanga suki oyo ataka ko kanga suki le on a poto so kanga suki tino ke sala e kayo ezate parce que ka suki ono kanga e ko futelo ndaku e ko tangise lo bana e ko selo mambo ebele parce que ba suki kuna poto za ba $500 ouais 500 300 moi à l'époque je me rappelle quand je ne mikie 1000 je me rappelle quand j'étais encore à Pékin, Suki a Pamba, so lingiba kato Suki simple, monika ndenge biso nde to sala ba Kovo na Beijing, na Chine. C'est là où je passais tous mes temps là-bas aussi hein. Ouais, donc voilà. Excusez-moi. Malembi. Attends dans la français. Voilà. Donc voilà. Avant, donc quand j'étais à Beijing ou à Pékin, Suki a Pamba, au Monika Netika ba Suki simple $15, mais soka ok kita mata ozo senti que Suki ezo comme tina $50. Coiffure ka homme ya Pamba. Donc ce qui veut dire vraiment Suki en tout cas et le Colombiana. Moi je prie même que son Nzambe accordé moi Simon à Yebi pena mon salam maboko. Ce sera quelque chose de bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec Demer. Mais cette question, en tout cas, Nakoki, Koleki Sango, était avant tout extrait à série Nabino Éducation. Aujourd'hui, belle vie à lobby. J'arrête ici. Na carrière professionnelle, Langa et Suki Ao. En quoi le cinéma congolais
bakozala fier na belle vie pe bakokanisa belle vie ne lokoni. Bon, quand c'est une œuvre, on soit assez à saler jusqu'ici. Parce que c'est une œuvre quand même belle dans Bellevue TV. Mais n'indimité que Congola au tika a le bakena soukia. Non mais Azam Moutout, elle travaille dans nos trop. Azam Moutout, oui, mais Congolais au tika ont lâché facilement Boïté parce qu'elle a encore beaucoup à nous offrir. OK. Même si on a bien une source intarissable. Très bien. On a tika inspiration à défaut. À comment. Et soit Lembi relève Rosala. L'entreprise n'y a déjà repé mappé relève et a formé Sylvite. Très bien. A formé Siana, a formé Batobélé. Et ça Batobélé va en abéla on a ba mappé film. Très bien. Alors biso peut to commat. Tobi bon le rôle ngopé ma zone de congé. Pendant 6 mois, biso peut to commis ba film épé, to vendre ici à Bellevue TV pendant que je congé 6 mois. Très bien. Mais qu'à Kende, Azan on atteint Bélé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission. En tout cas, je parlais de Bellevue, mais je ne peux pas coller maman Bellevue sans pour autant penser à maman Ursule, à maman Odinana. Pourquoi Bassi Omisato, aujourd'hui, Bazali sujet, il y a des insultes, Bazali sujet, il y a qu'au dénigrer, Bazali sujet, il y a humiliation dans la place publique, pendant que Bazoko Sala Moussala O Ezo comme on en a mis sur. Après, il faut dire que c'est la communauté congolaise, la communauté en fait, bon, aux a grâce na yo, une étoile na yo, aux évoluer bien, Très bien. Combattre grâce nous, combattre étoile na yo, combattre et tout ça. Sous prétexte que peut-être il y a zarogé à l'axani. Mais tingabo. Au monde on a été na vandi bosa parcelle à mon quartier. On a gobé 10 ans dans quartier na pesa na non mutumbote te neti bo esika na vanda na ebi ata ko voisin na ngate na ebi te banda ni on va vanda kuna donc c'est dit na sali 3 ans to kende to le quand même. Très bien. Mais na ebi na nga voisin te mais so na ndo vanda pourquoi parce que na koti na bimi très bien parce que na ba quartier so vanda ka lelo ils ont posé problème te pour pas passer long cas des examiner ni bon mutu moyen ba kokota ki azate c'est dit mutu mana lupango na voiture mutu akota na voiture biso kunde non ba piéton volonté des athées moto volonté des athées ni bon obimi na moto zongi moto ekiti très bien yango kula muso bat ba mono so pe na zena voiture nde fumer penza na bimi na motuka na zongi na motu très bien ozomona mais na ba quartier muso sunga na yeba tana ndo vande pas grand-mère na nga ou à l'époque non ça théâtre pas Muscador pas Muscador tes gens na zena groupe nete mais na zo tourner mingi na ye la Vini Lucien Malumbi obi outa nini tournage pas Roblex Muscador boy ozonga tout on kota bat ba otalo moi genre problème ni et ya mona na za minene asala e fia na sa théâtre za ba fia rebelle za vantar alaxaranini yo telemano na pointe vantar ozaka okoti obimi okoti obimi moza minene oza orgueilleuse oza lolendo quartier lingo pesa mutu nyonso mbote na mutu oyebiti bon loko bolito na pesa bino mbote bo banda pe kasi mbote ba banda mbote te malingi courage wana ndezate to banda mbote très bien ai fia na pesa batu mbote te eza problème te yo pesa nga mbote na boyi parce que nga so peneti boy na quartier na ndo pesa garçon cabine na kwa somela nga unité na somela ke unité donc na pesa ke mbote bonjour boni bien sonne na kuti avana bat bonjour noko pesa nga crédit bon ce que yo na kati avenue zo pesa nga fia na pesa bat mbote te yo fa na pesa mbote yo zanani pour nini yo o pesa nga mbote te très bien aux orgueilleuses aux aboy soko landeli bat nyonso ba pesa basangwa baninga na quartier kazalo lendo a minene olandia basala bango elokoti et quand ça fait problème au ba ici na ba dinana na la Belgique va se souffrir na très bien muta konsolité ba yini muta lobine lote ba yini yinda monana kolanda kama anta za hypocrite a bombela o nini ifaka la kiso o esia ici ba minena na sala kasia aze lokote o yenga ko bude ba tout trop donc muta ko ça na charisme te odi na nazo ko ça na la douce mais boula mana mibale ya bato mibale ya bato basi yango pe na to mona te ba yeli dina na ndaku batu na mo bale mso za wapi c'est-à-dire to vanda aboye avec des gens qui ont des accusations sur les autres ce faut se contenter nango
tu vas avancer, tu vas évoluer. Ah oui, ah oui. Aux hommes, tu dernièrement dans notre TikTok, tu as une vidéo moi style péchanga, na camarade ni Sonia évolue. Dans commentaire mon tout moi comment il style a bomi ba ma balle belé na poto abi mana mi balle belé en Angleterre. Il y a fan na gisa ça. Bas babomi ba bana bango ba mona na raté. Mi balle belé en Angleterre quand tu as na communauté bosso mina mutu moko mina moko na moko et bana. Tango tangola. Ba photo à la raté. Ba image à la raté, c'est-à-dire ba réputation ya batezo beba kaka boy. Très bien. Alors mutu azana grâce d'une étoile c'est normal qu'elle a combattu. C'est juste à nous d'être prudents. Voilà, mesdames et messieurs, prenons l'extrait de notre série Éducation et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Maman Leki. Oui, Maman Leki. Maman, j'étais là à vous observer. Déjà, Daily, vous devez être très heureux parce que quand même mon fils est reconnaissant. Ah bon? Il est très reconnaissant. Très heureux parce que Boye Bozo Bala. Mais ne Bosundo la qui, biso tonto zaka et Madame, vous avez bien regardé mon fils. Maman, dis-moi nanga mobali bien. Bien. Non, non, si, je connais. Madame, français zawa, on dit mutauti na lola. Elle est quoi ça? Maman. Maman. Et le costume maman nazaleya, le costume moko na dizana te. Tozo solo poto bomsa mata. Maman. Papa tozo charge, totangisi mona l'école privée et puis minerval cher. Mieux pour d'abord ouvrir l'enveloppe. Pour voir que mon fils est reconnaissant. Et nous avons beaucoup de considération. C'est $500. Nous nous sommes renseignés. Nous nous sommes renseignés. Papa, ça va $50. Nana Kosio. Maman, Nana Kosio. 500. Non mais ça c'est l'Afrique. En Europe, on ne donne pas la dot. En Europe, on ne donne pas la dot. Le mariage, c'est une affaire de l'homme et de sa femme. Les parents n'exagèrent même pas. On donne pas. Oh, maman, papa, Nayambi Bino, lokola pe Nzambe asali ngolu. Ye Daily yango atikalaki ape nanu azune mobilité c'est que za mukano Nzambe za mukano Nzambe poso za mukano Nzambe te ndebele peut-être azi mobala mususu akei boyi na boyi lokola bokuti ya balité mwana bino peye na kusa pa pe katate kamba bo boyi libala ozo katangai. Ce sont des jeunes gens. Ozo katangai. Ce sont des jeunes gens. Vous ne me direz pas, c'est vrai que nous faisons. Daily, c'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour maman. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle dit, mais entre nous, Daily n'est pas restée comme ça durant toutes ces années. Elle n'est pas restée comme ça. De même d'Acosta là-bas, il y a des filles. S'il te plaît, un peu plus de considération. Vraiment, complexe comme maman, on va en français. Non. Na congolaise na loba lingala. Leya, kokota là, je n'ai pas de nanda. Bon, c'est quoi l'unicas? Oh, yaya, problème n'est nous sommes venus faire la paix. Pourquoi on doit nous accueillir comme ça? Merci. Pourquoi? Tu es à Tolbi ou ils ont première rencontre. Ils ont première rencontre. Ok. Tolanda procédure normale. C'est ça. S'il s'agit de payer des amendes, on va payer. Tout à fait. Félicitations mon papa Nangaï. Total Oyo. Mais quand même, il faut quand même féliciter notre fils. C'est ça. Yakoya, Aouti Potaye, Amoni Daily. Oui. C'est ça. Abi Ayakubala et Ayakonorei. En tout cas, la paix, c'est bien, merci. On n'a pas foutu à ma somme. Il y a plus important. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre l'un des tableaux, il y a série Nabino Éducation, Oyo et les Kaki na Bellevue Télévision. Demer, qu'est-ce que vous avez compris dans Nakatia Éducation, film ou Éducation à Bellevue? Tout le bas n'est bandé. Très bien. Éducation des bases.
Il y a une permettre sauter bandeni de vivre dans la société. Très bien. Donc on t'a dit que l'éducation c'est aussi un choix. Tu choisis aussi d'être éduqué. Éduqué, oui. Ou pas. Parce que ça bana mususu alamu ki boina tonga kutia za na tata terre na maman. Maman te oui. Bon mona ke mona na za poli envers mon colonioso. Ah oui. Mais bato mususu mona le roi tata na maman ne ba kufa do aza impoli, aza justifier impolitesse n'est pas absence il y a pas parents. Voilà. Ozomona. Très bien. L'impolitesse eza soit au décider soit au tiki. So oza mona muki aza impoli to lobi bazo encadrer nan. Mais mon colo impoli à âge à dit aux impolis. Aux impolis. Parce que dans âge oyo, oyebi déjà on a finga. On a finga, on a finga. C'est-à-dire oyebi. So aux impolis, aux impolis. Dans âge oyo to comme impolitesse c'est eza nango kutu sous facultatif, eza facultatif, eza sous te que on était tengamaki to me ko bongisa. Ngana tali film oyo non, qui passe parce que bah dévoiler la réalité à mambo ebele. Ndeko mo abenga vidéo sola na belle vue s'il te plaît là na message dans téléphone là s'il te plaît yebise na moni film éducation en sali mais ba na biso na poto bazara bongo te ba na poto mare ba na ba comportement na ba me babenga ka papa babenga ka mama mais kuna zo ba babenga batu na kombo eza na sens te nepsi papa so na ndako no na poto ba no babenga baninga no papa yeba ke na poto wana na bandako mususu bana babenga batu na kombo ngana yebi ebele na kombo Robert Jean et tout ça. Ou soit tonton. Ou soit tonton. Batu ba Belleville s'inspire kana mambo ezali réalité. To bandi na histoire ya famille à maman Annie na papa Serge. Ndoko t'a dit eza pas si makasi komona mambo mais c'est une réalité. Yo outi na Kinshasa. Okoli na ba valeur na biso. Okoli na éducation na biso. Ozui ba base na biso. Mais yo tango komi na poto yo ngola saso ke yo komi mundele. Na poso mwindu. Pe poso ngo pe ya mwindu ya poso makasi. Mais ngola sa biso ke yo komi mundele. Okomi kaka ba écoutez moi on va ko se whiteiser omi komi si pembo mi komi si mundele. Yo so yena baninga no na Afrique écoutez bino ape mulungi makasi oiza makambo ninyo yo bis okomi na bisale les angatina ozoganga lokola so na vino no mona nzinzi lokola na poto ba yebisa bino bogangela bana te bolo bana bana lelo te bobeta bana te laissez-la tranquille elle est dans ses droits ma chérie qu'est-ce que tu veux c'est-à-dire parents komi kitisa na niveau ya C ya mwana biso na Afrique soto komi za pa gangela biso ba gogola biso po ba beta biso ba orienta biso et puis biso na Afrique ezaka obimi ya ba voisin o gangelo onde mona tata na o muto o gangelo et pour le belo to ti mutu na si biso kola po tu peux pas me parler comme ça t'es pas mon frère à Betio. Ce que ton ok bisa maman abino abi yo lobi ne bo c'est dire maman koteli kutu mutu oyo wana oyo do répondre ki mabe oui na lo na pesa exemple ngana zaka okola na quartier na biso grand frère moko ya Deps azaka na pharmacie na na wana à l'époque ma grand-mère habitait l'avenue vers le campus bando benga prince wana intendance so to tara pa na prince na tabita sko ya Deps azaka na pharmacie ne vers Kinal so azaka na ya mo mobile ko azaka ya izwa très bien sko grand frère wana azaki pile voisin parcelle na biso so camarade ya Deps bava na cabine et puis to na pharmacie ya Deps ngana ke na soma mingi bakisi na même pharmacie wana ou non ke sombelo ko na kwa wana miaka na prince très bien sko eloko mo ezao leka so na utinda ponga na ndota kaka bilo ya mikuse ponga so na telo ya mikuse il faut za mukuse na veke za mukuse ngana ndo sa ba jete olobi il faut veiller que ngamo no veke za mukuse do faut za ka da awa penza kilote donc na ebisio sko so komi moi na 4e des humanités 3e so komi jeune fille moi nzoto zape na ba forme ngaka bongo na sengle na nga singa mikie nga wana na tuma tu fi couper boy
so na oya na musika na otala de pharmacie poso ya deps na izuka nde bavandi wana bamoni yo problème baluka et puis oloba ni ini ate oloba ndeni ne ba grand frère na sa zongisanga na ke dona ke na longoli kilote na neti lo mula indi na leki asali nga boy alobi ko te mekana si kana nga sala ki obo mazai ya quartier nga ndako na biso ata na mwa mbali te nga mo mukolo ba oloba te aza camarade da grand frère na biso yango sa bongo yango sa bongo nga na zaka ata na ya mbali te yo moya ya mwana suka ba mama biso bango ku ba mikolo na ye donc nga mo yaya na tika la peut-être journée mo mananda ko nga moko aza na raison ça ngote très bien mais combien de fois zong sanga ndako combien de fois nga ba ya quartier basi bagangelanga combien de fois ba voisin basi ba lobana neti nga bona koli na koli pratiquement na maman na bisoté mais na ba parcelle tozo vanda soko wa saki musala maman ek na saki a quelle classe na tika la kana ba maman ba malupango ba voisine même temps na ki au foot là nga lupango nso na kenda kokota na kutaka maman mo akoma lwa maman na lupango wana ah oui ozomo mais o bana maman ani baza osala typiquement comportement ya bana musu na bandako musu ya po ebele oui et outi na légèreté ya maman maman tango ozokoka ko imposer respect na yo moko te ozo faciliter bana na nyonso okomisi bana lokola bakoma lokola bamimoni bango baeya droit ya niveau ke bazobinela na yo na zolo à la moindre bêtise yo zo validango yo zo tolérango bana po babandi koloba mabe na bapaya te babandi koloba mabe na mama na bango mais azo normaliser pona moza bana biso na poto bala bongo toyoka ba discours ate te bana biso na poto bazala bongo baza hypocrite te balobaka vérité eza vérité te eza impolitesse eza impolitesse oui c'est l'impolitesse parce qu'il y a des vérités kokoloba na mukolo te o bana biso babomba likambo te c'est de l'impolitesse oui. Oyo pour le bine mabe, moi n'a pas un droit. Oui, l'enfant a des droits. Mais biso en Afrique ba après na biso non ba devoir avant ba droit. Parce que moi na soit comprendre ba droit na soit comprendre ba devoir sans comprendre ba droit, oye ba ninga ko équilibrer te. Mais moi na soit yebi ba devoir ba devoir. Après oye ba droit na auzala na droiture. Biso ezali bon. Biso to tanga na classe aucune école professeur a gogoli OK funda professeur na ndako papa yeko vérifier point ni professeur maman yeko vérifier to yeko vérifier point ni professeur a gogola kyo ba be déranger papa abi so meki bete koleka o do betaki lelo ekomi il faut pas toucher aux enfants parce que peut-être professeur mususu azobeta na ba passe ba salaire oyo obeta na muté ya mabe obeta mo neska ko obeta te biso to yebi kezaki mo na cheboy obeti ya ngai lokona na beta ma trop surtout des mères. Moi na tie bobetia, tout moi na tie boé obetia. Ozomona. Tant ozobeta mwana na molé. Na chabo, je ba zobeto lat. Tu vois, il y avait des parties stratégiques au bakobeta mwana. Menga na ebi na be comme ça qui bazai pena na film mo boneti ya caoutchouc, mutazobeta mwana pia. Et tiki mwana trace. Non, ça c'est méchant. Mais moi maître Khan, moi là tu vois au bon endroit moi na musapi moi na salibwe et ben da obangisa biso et moi na tango azonga bi ke ba déranger na classe te. Na ba punition fukama, regarde les murs. Tiens ma bo likolo. Na ba punition ya ba je ne parlerai plus en lingala. Comment au 2000 fois. Dépôt banaki okoma. Bando bandeko commence au verso etondi. Nga déjà na ndako tolobaka français au gangi ba o meke ba lingala ba petio. Ce que y na papier je ne parlerai plus en lingala. Déjà lingala ngo ebi pe olobango bien te de olobaki ngo lisusu. O comment wapi? Susu so esako ka zonga na ndako. Et bon yaka na lobby. Ce que maman moni ozo comme je ne parlerai plus en lingala. Mais c'est ta mort. Mais c'est ta mort. Ozomona. Maman ni a loupé o ezaki base éducation ya bana. Moi bana attendez bozana na poto. Il faut bopé ça bana base éducation ya Afrique. Très bien. Parce que éducation ya Afrique est meilleure que l'éducation à poto. Ah oui. Ah oui. Elle est 10 fois mieux qu'éducation à poto. Éducation en Afrique européenne ça il y a un des bases moi na nyoso ça na besoin pour tant lobi robala okoka
koyeba ndenge nini ogérer ndako na yo oui na bana na yo oui na bana na yo mais malheureusement bandeko so bakomi na poto bazolinga to inculquer bana o mundela pesi culture o de il y a des choses o to kozoya mundele en termes de connaissance, il y a une évolution, il y a un monde. Mais en termes d'éducation, la base, il faudrait toujours se référer à l'Ob africain. Très bien. Ah oui. Bisonde tozaboé, tokenda obota, na l'hôpital, les gens modernisés. Tant que kuna un hôpital, oh bah il y a ma moto, na mi sokola ma moto, l'hôpital, la maternité kota ate, ba boyaka. Oh na mi beta ma moto. Na hôpital et kota te ba oboya parce que la médecine na ndenge komela babilo ko na ba autoriser oh je suis sûr que maya moto tina moto ezarate mais tant to bimi hôpital ezaloza poto okomi na ndako je suis sûr que na kacha Benoît o bébé tima ya moto o sali ndenge biso ba koko na biso basala pona nini tant ozobima matanto sala mais tant komi repère éducation o ngope sa bana ba base ya Afrique te. Il faut respecter mon colo. Il faut moi dans mon colo. Pour ceux qui penseraient peut-être que oh la famille maman ni ezaki exagéré. Botambo na banda kunyo so tout est. Ah oui hein. Ozomo. Ah oui. Ah oui. Et tellement maman ni akepoto a komi nenga komi même moi na o a Sentaki Daili a Sentaki nani comment il s'appelle d'Acosta à Sentaka Daili. C'est-à-dire même temps bazo ke pour na réparation ya ndenga baby saki lendo na komi kitisate bana ne oya mona azolenga bango boy lokwa bazaki ba bijoux est-ce que so ezaki bana na wana nde ba se retrouver na ba condition wana ba sente ba na mobali moko boy azo pour na ba réparation azo prendre bango des hauts alinga sepa nango alinga sepa nango te. Tellement que n'importe où babeta rabanate sous le toit de maman Annie. D'Acosta Simbi papa Serge Nanzoto. Le quoi bazaba n'importe où Simba rabanate. Papa Serge est énervé. A eu décision maman d'Acosta au côté souté. Moi non que bala. Yé ola luka moi na ke kosenga papa na pardon. A eu tata le qui allait. Le quoi aza papa a qui représenter papa. On s'en fout. Mais l'enfant ne comprendra pas le mal qu'il a fait au fait. Très bien. L'enfant ne comprendra pas. L'enfant se doit d'aller réparer. Très bien. Bana bana langage facile na ba camarade ya papa. Na ba tata le ki na bango biso camarade ya papa existate. Biso camarade ya papa na zande papa. Papa. Camarade à maman existait. Aza maman. Camarade à maman, aza maman. Quand je suis allée chez ma mère, non tout na maman nanga ba camarade ni onga na yebaki. Parce que nga ndo traiter nga mwana. Ah camarade no boy, maman parce que bazaki le quoi ba maman. Bazaki le quoi ba maman. Très bien. Ozomo. Mais nyonso ezo ko salema. Par ya responsabilité, ezana complexe. Maman a comment qui complexé un système international à monaki a bosani base na valeur au monde même na lo ba ebele na ba sebele na poto na lobara bino nde bo répondre à mibali mabe na ba poto ango au bois qui peuple mobali libanda même moi sur azo poser acte wana na poto nde même moi sur azo lengi la libana Kinshasa bo changer kaka milieu endroit kaka ata mobali a kosoli a bombi secret ata ba zipa ke mbata attondi si fond de teint à bomba baye bateke mobile à betaki ata mobile aza ba défaut ba biso violence conjugale dénoncée yo ko vivre na ndako zo subir violence conjugale te a préféré ko bomba po bati ya libala mais kuna mobile ya fingiote asalo eloko loko lebi kembongo akafeza yo zo mbongo so komi femme seule allez respect na mobile les comment négliger comment dénigrer comment on a eloko te un avantage donc basi ba koma lwa mi bali na bandako basi ba isu na soumission te ba bosani nyonso ya Afrique c'est triste et même le comportement il y a d'Acosta l'éducation il faudrait qu'on se le dise aujourd'hui même en Afrique il y a ce problème là nous martelons plus sur l'éducation tu martelas plus et pas basi babo sana ko éduquer mi bali très bien bobo sana ko éduquer mi bali te mobali aza papa ya ndako
On dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toute une nation. Parce que c'est la femme qui passe le clair de son temps avec les enfants. Les enfants. Les lobes, comment se rendre compte que n'importe c'est une autre réalité. Moi, c'est ça là. Tu comment on a père au foyer. Papa tika la nandaku, ndazo éduquer bana. Bana. So papa eba kolamba fufuti. Lelo mibali o bazako ayeba to sokola sanité lutu te kopote ayebo ba la semoule te. Nyoso baleki na basi basala. Bango nde ba la semoule na poto hein. Bango nde ba sokola sanie. Na bisio. Ba sokola bana ba ketika bana na école. Vous comprenez lelo ke fa ki pe mobali ayeba nyoso. Nyoso. Ndenge mona mwasi. Mobali azoyeba nyoso te parce que akoma kolamba na ndaku na ye. Mais moi c'est ko belati. Ndako etika géré par qui? Par l'homme. Moi c'est ko kufa. Ako ke ye mobali a mission de service quelque part. Comment ça va se passer? Bozomona. Mais également comment vivre avec son épouse. C'est très important. Très bien. Kolaksa même mobali ndenge nini on va dans la mwasi na ndako. C'est pas seulement la femme qu'on doit apprendre. Mon Seigneur, mon Dieu, n'a servi au boulot na misa. Papa bana ya kolia. La que ça peut mobali ndi babenga maman bana. L'homme aussi doit respecter la femme. La femme, ah oui. C'est pas seulement à la femme de demander la vie de l'homme. Parce que na ça les robot. Parce qu'il y a un chef à famille, il faut baper. Tes mobile il peut faut informer à moi. Moi aussi, oui. Maman a besoin de vie na yo. Na moi bon moment on est ça la projet. Nena ça les loko. A vie na wezani. Babosa na ko éduquer mibali yango moni mibali belé. Bakanisa ki kaye de hasard likolo ya mwasi. Très bien. Koza la chef ya famille et l'obité au commis likolo ya mwasi na au point à chosifier. Non. La grandeur ne se résume pas na to na en gangue la bato. To ya omoni na bato. Ah oui. Okoza na manda usuto koma papa moi très calme le ba mimité. Ya ba respecter ko le ganda ko tata moi. Papa moi donc aganga ka oui. Ah oui hein. Que y père que soit talio ka lisu. Do yomoko longwe na malebe. Si vous n'éduquez pas bien vos enfants, ils ne seront pas des bons maris. Ba mariage belé ezokufa lelo c'est parce que l'homme n'a pas été éduqué. Ah oui. Ah oui. Avec ce que le blanc nous a montré aujourd'hui, c'est facile de divorcer. Hein. Et comme il a un bokanisi bakoko na biso na ba maman na biso bazaka na courage à divorcer. Ba ba nzela ya mérite. Baba na bon pe na ba commune. Ah oui. Mais pour ami bazao divorcer pratiquement pas. So totali to ya divorce ya lelo. Na époque ba koko na biso na ba maman na biso. Il y a les qui est traité mais trop. Trop élevé. Tout un motif. Somme. Tout un motif à divorce. Quelquefois pour des choses gérables. Quelquefois pour des choses gérables. Parce que moi si herbalaki c'est que yopé okoki kozala na ba droit, yopé ozana ba yopé, c'est-à-dire équilibre faut ezala, égalité des sexes. Ba bosani oyebisa moi si que mais n'oublie pas la place, il y a soumission. Moi, ça zara soumise. Tozo luka égalité wana na niveau professionnel. Très bien. Mais nanda ko moi c'est otikala moi si mobile otikala mobile. Kaka mobile. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'éducation, c'est la base, c'est quelque chose de très important. Et c'est là qu'on néglige. Omoni nani tala Omari Kabongo. Omari, oui. Omari ayebisi maman nae, maman ngai nde nazaboe, nazo voyager, bote ka lupango na osomba. Na osomba. Omari atekisi lupango. Grande sœur nae, maman top. Omar a texte le pan somba te. Abali Bellevue. Omar et Bellevue c'est tout comme na projet photo tonga et tonga il faut comment tonga. Ba ke tonga. Ba tongi na le pan ma belle famille. Na le pan où il y a Bellevue. Na pan ma belle. Il y a zo local landila pour y pas en badouane ba te ka le pan. Omar ba ka somba te. Top a pas benga na milo na gesho. C'est obligé absolument pas on a vu ça. Oh le point son nez, pour amener ndeni. Oh ndaku ndeko na ngatonga bi oui, ndaku ndeko na. Ndeko na tongi mais ma beleza ya biso. Do ya tongi ndaku na lupango na biso. Biloko les belé puis toyoka pe père mo a vraiment ndeti.
atonganda kuna mabele o eza ya yete bon to yebe peut-être ezaka ya solo mais ngana okota na kuna te na ba Jérémy bango pe jika oyaka osenga bambo yo marivier nazo bala kabela ngambongo pona bala kabela ngambongo pona bala na opesa ndeko mon conseil aux en Afrique aux en Poto jeune union sozo au luko a présenté au projet na ka olinga bala avant pesa contribution na yo tout na ana nini asa combien asa sombi asa bon adot ana biloko parce que ba mutako ke bala moi sine na mbongo note ah oui autre chose encore tout na salara comment est-ce que ba beta matolo ça bombo ba ke bala basi bana misalate pour lobia continuer sous ko beta ba matolo pa lier ça moi si wana tant moi c'est na ozwa zemi abeti matolo pour na laet tant ba na baba na classe abeti matolo pe pour l'école minerval l'éducation ngana ke na zando noko tadi nakuta ba jeune garçon ba telemi mère o luka nini réchaud réchaud na yebi magasin moi réchaud za koto akea tikio na magasin réchaud soka memi client kuna azana pourcentage yo pe o akende kotika kuna okabeli 1000 francs soka oliku to memi c'est so benga na mema akomi sous porteur misala mine na mbala moko pour nini ndeko mo asala elo tazo exister beta bat matolo na coin pendant que jeune garçon mo lo waye azo exister allez tant kangisi mo mukene ya sompi mo basket na 10 000 abim pe propre na quartier api na mo la ni na poche savoir être indépendant et se chercher aussi très bien et zapper éducation très bien. Voilà, nous sommes arrivés. On a deuxième émission pour Makambouana Veneze Bélé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, en tout cas deuxième émission. Et vous allez Sombele Souka Bissano, Gandenge, Batoalingala Balobaka. Leçons à tirer dans le film, Ezaki Nin, une minute, Maman de Mère. Kuto bero to le bela mukuna na 1 minute. Na basio bazaka. Mobile a saré l'autre, yozo bimane bomo. Ozo encourager pas saré l'autre, okenda rotiri pa ba vero beta matolo. Pendant que yopé oko salo chepe mi kate liboso lupango. Très bien, ah oui. Ozo teka. Oto ko kanga na film éducation no rotadi, ezak soki to raté na ndako tozo en école, soki to raté na école tozo en église, soki to raté na église même l'entourage. L'entourage oui. Zaka éduquer. Très bien. C'est la base. Tolingi to s'adapter na omundele azo présenter biso mais to bosana te ke biso moko pe d'où on vient biso pe toza ba valeur na biso très bien et que faudrait que to mettre toujours en avant donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La réalisation de cette émission a été assurée par Yapichu Nzamaza Nabino Lobeko Lekalelo. Merci beaucoup.